akanisa kaka bana Congo pona ye aza étranger aye ko kanisa biso mais bakolo Congo bazosala eloko moko te to sepeli kaka na bedashu ndenge akanisi biso na zikida na biso ekomi kitoko bakilia bako bando kota na mituka na bango à l'aise na ba Mario la bandaka ba mama to mi olela matembele o to kokai kolela te na ba leki tozo bunda na bango mais loko to sepela ba fongola ndi ba magasin biso to sombela biloko efonga mite ya tambo ya mabulu akija ba wana okota shuke akija ba wana tema ka kuna mais moi tiens biso moi balabala boye bien akija ba na okota mais c'est le biso ya dola ya umata ete mama nanga o kutaza mutamboka peta bongisi bo po ni timamba ko sande ya sali omeke mabala ba mbo pa sande ya sali. Bonjour, bonjour à abonnés News à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission a bino les news de Joyce. Les news de Joyce, ça sera toujours kawana. Pour na komeme la bino ba news ça sera na terrain. Pour na komeme la bino misala o ezai ko sala manangomba Kinshasa. Pour na ko la kisa bino ba réalité news o elekaka awana mboka RDC. Dès qu'à bon na lobaka, je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Balobi. Benok Mbala, je dis bonjour à toi. Bonjour à mon boss maître John Monté, ma maman Micheline. Sans oublier balobi jour maman bota mara ezara senga pona bana komona que première dame na biso, première dame ya Congo Suisse, première dame à Vérité Universelle à botami lelo. Joyeux anniversaire à toi maman. Hein? Balobi, ouais, pour moi, il faut un joyeux anniversaire à toi, maman Micheline, la reine mère, la queen mad, la bisseuse académie, maman Micheline. Balobi, lelo, maman, na biso botami tozana et sengo makasi, comme on a que maman Micheline a botami de lelo. Joyeux anniversaire à toi, que du bonheur pour toi, maman, que du bonheur. Nous avons la formule là, yo, abaxela yo et belé. Donc, année au vraiment, ils ont l'année, non, nyoso yo, ils ont besoin de mon année, nous avons abaxela yo, apesa. Je dis bonjour à mon superviseur Papi au Congo. Je dis bonjour à toi Tracy Tupamba de Paris, moi ça Pembe, moi ça Nzela Mine. Je dis bonjour à toi Balobi Rite au Moti Divine Kavir, la maman de Manula. Naomi Bekang a porté monnaie magique. Je dis bonjour à toi Place aux Aline. Vérité universelle et Kitty na terrain pour nous relaxer. Malgré confinement, malgré ma passe, malgré ma marche, malgré bon mon a déjà que toza anakata terrain à Bedachou, à Bimisimbongo, à Pesimbongo, à Bassa à Banzela. Komona lelo tozana wenze ya zikida auto l'accès bino ezaki salité ezalaki potopoto ezalaki négligé mais tomoni que baye ko sala musala ndeka na saka bino la ba musala malamu esala makato ya kaka pona obetela bino maboko lelo de toyeli bino wenza zikida bazo bongisa ngo basali prince tomoni misala déjà tokotika bino bolanda botala déjà bandeko comment bazosala misala na ba question pe to solo la ki solo la na bandeko merci na c'est une équipe technique ba balancer les biso et na ba Mario la bandaka ba mama to mi olela matembele o to kokai kolela te na ba leki tozo bunda na bango mais loko to sepela ba fongola ndi ba magasin biso to sombela biloko efonga mite ya tamoko ezate na zanu ezate mopanza gombe kuna bakosa yo te yo mo kita sur le terrain musala a kitoko na zida ba mama ba sepela bongo dollar tozo zonga ka wana dollar ozo mona ndenge bano ba pol biloko ezo mata makaya bozo mata mbinzo ezo mata do imanja mungupa ya ngoyi ebite so papa zo mona awa ko pour 3000 to sepela ozongi na so tsango nga mona tsango na lobe makena sepela na mona bino vraiment mabende tote kati pona nini nzela ebeba banda dima ti kasavu nzela ezate siko biso to vivaka na principal c'est très bien au monde a que oui je vente très bien ils ont tout kasute osali ata ba 20 ans bana mukile banda bato bazokota bato bazoya bazobomisa nzela te mina moni bete tu salima eloko moko plaisir na mboka bongisi biso nzela po tozwa ata baklia po tomeka kotekateka tozwa mwa kwanga bana tala bana bandakwa basufri minerval passe transport à pamba polongo chango oya koto faut dépenser 3000 4000 est-ce que vraiment mokilango ezaka boye et puis ba mokona mboka batala biso na système oyo ya ba transport mutakolongwa te chango tia 3000 ya ebele na komona nga paseli on a déclaré likambo ma sepelite sepelele
akanisa kaka bana Congo mpona ye aza étranger aye kokanisa biso mais bakolo Congo bazosala eloko moko te tosepeli kaka na bedashu ndenge akanisi biso na zikida na biso ekomi kitoko bakilia bakobanda okota na mituka na bango à l'aise ezali mabulu bakilia bawana okota esu te bakilia bawana otemaka kuna meme atieli biso mwa balabala boye bien bakilia babana okota mais eloko biso eza dola eza ya komata madeso mati dola le mati tokobika ndeni po bakitisa biso dola so bakitisi biso dola biloko mpe ekokita bamadeso mati bakitisa biso dola bakitisa biso ka dola so dola lekiti madeso mpe ekokita madeso ekomi 3500 tokolia tofivre nde bakitisa biso ka dola nzela bongo yebi nano mbongo nano ekita nano nzela na bana na papa nzela toloba likama mbongo bon tosepeli mpo nzela ndenge asali acte asali oyo tosepeli nango oyo sikoyo eza normal mais bino moko bapoliticien na baprésident baministre na biso bagouverneur po tela nango biso mamo ezoleka mboko mpona nzala na biso oyoki baclient na biso mwa basomba biloko bamadeso bamatungulu babando fente banzela boye loko babongisi prince boye eza bien mpo na biso na bango mpona ke babanda okota boye nde biso tozwa mbongo yango tosepeli tofélicité avida chou bien ke ndasi eloka boye ata biso bana dima okoki koloba yango wana esengaka ndeni ke ata bango basali te meme oyo asali wana aza kaka ndeko na biso kaka nde asali bongo tosepeli mpo na bosui eza nde moko te lokola ye azomi makanisa osala bongo moma tofélicité kaka tosepelaka nsa te prince tolele nango tozwi prince yango ebongi nango mais eloko tosenga nde na gouverneur kaka lukanga position ke yakitisa babiloko mpona biso mpe tovivre mpo toza na eloko te oyo to biso tokovivre lokola bango bazovivre bien mais biso tosouffrir babiloko ezomata badola emata mais tolukaka gouverneur aluka position okitisa ata dolar mpona biso mpe toluka tovivre beti na sepeka ndenge abongisi nzela mpo ndenge dezo ezali bamai mbula so ebeti oye bato balekeza te mo baosufri mpona lekana motuka na twa na sepeli mekaya komisa ti na suka akokute mamalanga oyo kuta aza moto amboka mpe tabongisi me mpona niti mama bakoosa nde ya sali omeke mama bala bambongo mpo basa nde ya sali ke baboba bambongo na bato oyebi te eso mpona nini me faye basala balanda mpe ye mpo ezala malamu mingi baya mpona mpe tolobeka mpona nzela ndenge babambi nzela oyo nzela ebongi bwe bo mpona dola biloko ekomi na 210 bakolobela mpona dolar te mama na ngai mpona dolar yango nde ezoboma biso dolar 210 ata yo moko mami na ngai tolobela mpona ndenge nzela bongo se biso mpona dolar ekita engena baka pusa so mpona dolar ekita yango wana na 6 na suki na wana boyo. Ok, merci beaucoup. Wana bouti kolanda comment ba misala ezosala mateka lesa kabino na kata émission ya mino les news de just ce qui makamba be ezosala matobeteli bango maboko sope ya mabe ezosala matoka toujours kaka pona pozo ba news nyose za kana terra pona koloba ke vérité universelle ezaka rien que la vérité pour awa le kuta ezala kate wana bomoni bande ko basili koyanula na mituna ya ba question nyose to posa ki bango basili pe kopesa réponse ta bango la mituna na biso bino mo bomoni comment batazikida moi esengo ezongi na motema comment batazikida basepeli komona ke nzela ezosala mamaya tokolinga vraiment tosenga na gouvernement esuka bongo te donc bon si ça misala nyonso parce que comment on a déjà wenza munele loko azikida bongo kosuka kaka bongo en tout cas ça esalaka vraiment parce que komona ke zikida ezaka salite bon lelo toyeli bana poto bana monde entier ke zikida yango oyo bazobongisa. J'espère que banzela bat mususu banzela au petit kana ba wenzo o etikali vraiment bo bongisa ngo ekosala vraiment bien ekosepesa bana nyonso monde entier ngana bino to mesana mingi na likamba vérité pour eux ezaka rien que la vérité nde tokosenga lisusu na gouverneur meka mpe kotia misolo komeka mpe kolakisa bana kini kende kaka kolobaka kini bopeto ekota na bawenze nyonso parce que tokokende mpe na bawenze mosusu mpona kolakisa bato bawenze mpe nano basali misala te tokokende kuna mpona bango mpe bazwa solution ndenge bato ya sikida bazwi solution en tout cas merci à Bedachou, merci à toi, merci na gouvernement, merci na notre gouverneur, merci à toi parce que tout le monde m'a proposé et quand tu peux malgré ba marche malgré ba problème tout le monde peut côté musulman misala confinement même misala moi bo peto peta na ba wenzango peto kota ka
tolobi merci ngana komi na suka émission na ngai ya lelo. Je dis encore merci à mon caméraman, je dis merci à mon boss maître John Motema, maman Micheline. Je dis encore joyeux anniversaire à toi maman Micheline, la reine mère, la queen Madana Bisso. Je dis merci à toi maman Micheline. Zambalola batela yo, que du bonheur pour toi maman. Longue vie à toi, joyeux anniversaire à toi babi, la reine mère na Bisso à Botami. Maman Mokondi na Bisso à Botami. En tout cas, tozana et ce moment casse comme on a le jour où maman na Bisso à Botami Zambalola à Pambola yo. Je dis merci na bino so bolinga ka vérité universelle. Merci partout. Ba fan nyos ya Joyce hein. Autrement dit Benzema de la presse Nazara Karawana pour na ko sala musala. Merci à mon superviseur, merci à toi Rite Omoti. Merci na bino so bolinga ka vérité universelle. Ngana bino to kote émission sikaka kanena lo baraka YouTube eza poubelle te. Oya monu que YouTube eza poubelle kanga bisaka na okendo samsam biso pe batuto ya pour na ko sala musala botikela biso poto samsala ngana bino to kote na émission sikaka.